Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Papa, maman, Simba, Nabokebi, toye to meka kosola muke makambo mboka Congo. Naibi que vous la surpris, ndengo zomo na photo wana ezawana, ça c'est le président Félix, au milieu ou encore devant. Mais deux personnes wana bavandi na kit, vraiment basali sabotage moko contre le président de la République que tu ne peux pas croire. Donc biloko tomonya oka na tour à Félix, oyebi ke na regretté Mobutu, na regretté Laurent Désiré Kabila, voire même na lobaka na regretté pe Joseph Kabila. Parce que biloko abwe ndenge ezo salama. Zela natal so image pona le canon liboso na maloba te, tantôt ki ko comprendre te. Landa image ona no bien yo moko avant que ngana pe so développement, to landa image. Nachina en pause. Est-ce que comprendre l'image au ndenge leki? Zela ce qu'on a limbolelo image. Image c'est-à-dire zela to chabo. Image c'est-à-dire bateau bazalaki, je ne sais pas, na salle d'attente, babandai kozela le président de la République ou encore bazalaki dans son petit bureau ou encore dans un lieu d'accueil. Ici ka président ayambelaka batuto ke na ondengwana. Dans un lieu d'accueil où Félix ayambara nango batuto esika bazo kendo sala ba consultation na bango ndenge tozomona ezobima na ba image consultation pour na union sacrée en fait tout ke nango boye. Mais chose grave, comment expliquer ces deux messieurs au bazana 4x4 ya ba chaise ou yazana soukate ou bazana souka koto te, mais les deux messieurs au milieu au balati ba chemise blanche bangumbali les deux. Moko a croisé na makolo na ye likolo, a croisé ses deux pieds na bureau au bozo c'est la chef de l'État. Mais franchement, webi niveau au bazo ridiculiser Félix. Non, non, franchement non, j'ai dit non. Webi image et pesinga choc. Dans la attitude, il y a deux messieurs au bavandi na katikati. Le premier monsieur a croisé les pieds. A croisé les pieds, a matisi makolo, okomatisa makolo boye. Ezananda kunayo, même dans son bureau, il ne peut pas croiser ses pieds comme ça. Dans son bureau à lui, de ces messieurs-là, il ne peut pas croiser ses pieds comme ça, parce que ça, dans ton bureau là, ozo yambabad. Mais ici, c'est dans le bureau des chefs de l'État. C'est dans le bureau du président de la République. Et Bovanduana, en attente, il y a arrivé à président de la République. Ah, biloko aboyekara na RDC. Kaka na République démocratique du Congo ndezo salama. Et puis na pouvoir nini kara na pouvoir o tozomona. Quel sabotage! Quel sabotage! Je suis choqué. Yakuta la image. Je suis choqué de regarder cette image. Tala monsieur ana ndinga vandi le pied croisé. Tala muninga na wana msusu position vandi. Mais tala au moins baninga ndenge ba vandi avec tout le respect. Bazo zela les garants de la nation, Bazo zela président de la République. Mais les deux messieurs wana, nazozong selo vidéo ou comprendre sous très bien. Bazo sala makelele na salle, muto azo filmer bango. Yemo azo mona pena que oui, bazo sala vraiment kelele na salle. Vraiment kelele na salle, yemo azo kamwa Donc c'est comme si que baza même pas wana. Donc ba yaki kaka bo, to kende nanu kaka. C'est-à-dire, naebi te eloko basali Félix. Et puis, na muto a lancé vidéo on a toi public. Il est pas sali mabe kaka. Pour eux, ils ont sonné, ils ont ridiculisé.
oyo eza ko ridiculiser président na façon moko. Et puis landa siko omona président de la république akoti baza kutu ata kuna te nazo chelo video oyoka makolo ya Félix ndenge azoya ezoyoka na pak autambo likolo asi ya nani ya Caro ou bien Marbre ndenge Félix azoya bazoyoka pak baza kuna te baninga tu basa prêter baza kuna te Félix aya telemi esko Félix akomozela bango mais decho na bien Félix nda komi kozela siko bango baya kozela Félix te Félix aye Félix azozela bango basisa ko solola so basisi solola alende Félix asa makambo ya lingaka sa na bango rien qu'en RDC que tu peux voir des choses comme ça rien que chez nous en RDC. Et puis quand on a pouvoir ya Chilombo ndozo mona ba sabotage o eza ba sabotage. Joseph Kabila beti 18 ans. Biloko aboye salamité na 18 ans. Ce toke Joseph Kabila koloba bongo yo Joseph Kabila okota la Joseph Kabila yo lingaka vérité te oko traitenga comme aîné. Tozongi na époque ya Mobutu. Na époque ya Mobutu eloko e salamate. Tolongwe na époque ya Mobutu oloba atika makambo na bino Mobutu tozongi na époque ya Laurent Désiré Kabila. Et salamate. Okoloba Laurent Désiré Kabila longo na biloko na bino toke na ba pays mususu. Et salamate. Toke na ba pays mususu po biso tozana tembe ya kindoki. Tozana batu moko o bazozwa malamu ba okomisa mabe ezokoma malamu. Donc nyonso ekoma montage. Eloko nyonso koya nango montage. Eloko nyonso koya nango montage. Ba saboter président na degré moko tu peux pas croire. Et choquenga na okima on a mituni est-ce ba okiko sala président de la République boye. Biloko a Sonia boye. Et à landa image tala bateau mibale. Yokana no liboso muto azo filmer. Aza très étonné par rapport au comportement na bango. Bache vraiment kelene na kati ya salle, bazo sola c'est comme si baza même pas na salle d'accueil où président de la République a yambara nango bato. Baza même pas là pour comprendre que non, ils sont dans un bureau d'un président de la République. Baza même pas on a koloba que non, nous attendons le président de la République. Donc bazo bavarder loko là. Je ne sais pas comment expliquer. Le quoi bat na salle d'attente d'avion. On dirait bat na un aéroport en Djili, tout le monde est libre, muto ça bruit na ndenge na eto oser l'avion. Mais ici c'est une salle d'accueil où le président de la République reçoit les gens ou reçoivent les gens, les personnes, les autorités. Mais na ebité ya landa image jusqu'au tranquillement au comprendre lo na zolo bato landa. Tout le monde a croisé ses pieds. Regarde même, tout le monde a croisé ses pieds. Ça dit mututu azo sala ndenga lingi même mi balo ba na katikati. Bangonde kutu ba bangi eloko morote jusqu'à la fin. Nandenge Félix aye donc bazo telemisa bangonde ya ko telemisa. Mais bino bo telemate. Oh pays nini. Ba telema ba mona ndenge Félix a kotite. Et puis ba moni ndenga lekili boso na bango akili boso akit. Bazo continuer ko solo là. Soki ba telemisa bango te mais ba telemite. Quel sabotage. Mais nous sommes dans quel pays? Mais mboka na biso fouti tozo beta 5 ans ya malheur et souffrance eloko etambola te. Biloko nyonso ba laksa ke non oyo ndenge aza wa bino nde bo mone président biso to mona ke président te. Eza ba signe fort. Eza ba langage, eza ba signe fort, eza ba langage moko forte. Oyo zo laksa ke non à lui il est là bino nde bo mona ke président pour nous, il n'est pas un président. C'est ça. C'est quand même vérité. Ce sont des langages politiques. Eza ba langage. Eza ba signe moko politique. Ou ils ont l'accès que non, vous le considérez président, mais pour nous, il n'est pas un président. C'est ça. Eza ba langage. Eza ba signe yakoyeba que c'est un gouvernement qui flotte. Que pour l'instant, tous un président te pays zo flotter. Yango na tunie ba général o ba tondi na RDC ata moko ko kanga RDC te. Mutu monta ko neutraliser pendant mboko ya neutraliser bango azui pouvoir. Ba malien bazui mboka na bango moko. Et puis na ba Mali kuna muta azui mboka za même pas général. Aza je ne sais pas ce qui lieutenant colonel blo mo abongo. Gaïta suki nan. Mais na RDC tozana a plus de 500 généraux. Est-ce que ba généraux au ba na RDC wana ba général au ba na Kinshasa muta ko neutraliser gouvernement o yazate.
Moutako neutraliser Bouzobo ya Zate azwa mboka ne Mobutu azwa mboka. Mais ça fait honte. Comment mboka drapeau ezo pepa kaka yango moko sans président? Drapeau ya RDC ezo pepa yango moko sans président. J'ordonne aux généraux congolais, vous ne pouvez pas neutraliser ces gouvernements. Vous ne pouvez pas maîtriser ces pays. Il n'y a même pas un général qui peut neutraliser ces gens. Il n'y a même pas un général qui peut prendre l'autorité de ces pays. Il n'y a même pas un général qui peut faire la tête. Il y a qu'à récupérer un drapeau qui flotte, sans président. La minute Poto est vide. Mbok est vide. Nous avons un pays vide, sans dirigeant, sans président. Est-ce que n'a général nyonso ya armée tozo tuna miko nyonso? Ata général moko azate. Azwa pouvoir yango ezo flotter. Pouvoir yango ezo tepa tepa. Ba armée yango bo salaka wapi, ba forma bino wapi. Soldats alaka muta esprit. Mais bozo kokate ndenge nini? Pouvoir yango ezo tepa tepa. Bozo kokate ndenge nini? Qui peut prendre ces pouvoirs qui flottent? Et salima wapas. Na soni na regretter comme na biloka bwendenge bazo sambwisa président de la République. Bazo sambwisa na ba degré tout. Mais bazo laksa bino bilo nyonso na misu mais bozana ka pour faire des doutes. Bozana ka pona obenga batu ba ene. Bozana ka pona kuboya. Bozana pona kubaola mabe komi malamu. Bozana pona koloba montage. Bangwana bana ba cash ne na zolo. Montage. Landa image total. Okinenga kamwe bango baosola bango bazosola est-ce que pena ndenge Félix aleki wana yolo baketo monite aboni boyeko ndenge Félix akoti wana yolo bapena keto moni ete yoko baketo moni ete yebisange loko esalami wana ezani bamoni ete obi image e décourager nga makasi e décourager nga na façon moko mboka eza saboté, les pays est saboté par FCC. Nyonso eza ba sabotage à FCC Joseph Kabila. Buzoba ijosi. Buzoba sabotage respect ezate. O lo banini ko monite. Muta ole kaliboso no pina baninga tu ba telemi ba situki ba telemi. Ba yoki même makolo na ye depuis azoya na sima. Ba yoki makolo na ye. Mais bango mbale ba boyi ko telema. Ba boyi. Né? Ba boyi ko telema na bango. Ba boyi. Baboui côté le mabango na tande ba vandi tala Félix. Félix a telemi debout, Félix soit comme kota la bango. Donc baza kuna te tina niveau président ya telemi boy. Tala président ndenge a telemi, président a telemi debout. Azoka mwa bango. Nga ye président de la République, nga de show. Amen non, mes frères na lobi non. Non pas jusqu'ici, non pas jusque là. Tala sko muninga msusu a telemi koto kuna na je ne sais pas gauche à Félix. Il n'est pas étonné, mais comment président est na degré oyo? Mais baninga o ba oso la bangotala, baza même pas wana tala wana simina bakayene na maboko. Soki ba livre, soki biloko ni ba memarato ye ba raté, soki ba dossier, ye wana. Bazo solo la, tala Félix debout. Félix a osé la bomba si ce solo là, et bongo bango ba telema po réunion e banda. C'est la NRDC na mona na nte ya landa makambo. Bazo sola na bango et salima wapas na soni nous sommes dans un pays où personne ne respecte personne. Nous sommes dans quel pays? Pays en jungle. Merci beaucoup au tengeto la sabino ngwana papa mama simba na bokebi mboka oyo problème ekokweya. Problème ekokweya. À bientôt. Tokoya kopesa bino ba suite ya image onde nini tokolanda ba suite na oso ekozala. Bato mibale non il faut batala bango bien. Na muta lancer image wana na réseaux sociaux. Faut batailler bien. Donc, merci beaucoup, Tosukiwana. Partagez votre émission.
pesa bandeko mosusu batala buzoba ndenge nini bazo saboter congolais na kati ya mboka na ye. Aimez, commenter ekosala bien. Ezalaki ya bino humble serviteur, l'homme de bonne foi. Zala branché ba émission eza koya. Ciao.